Bounia na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunia. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Bon début de semaine, Valentino sur le journal, la peuple en folinga, la qui vous a kébé, vous soit poste téléviseur na bino pendant la journée bino. Nous faisons la masse de la présidence pendant qu'on bino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a élevé qui professeur Jean-Jacques Muyembe na grade ya commandeur de l'ordre national dit Léopard, puis professeur Stanislas Soulou na médaille d'or de mérite en arts, sciences, paix, lettres, nanzela, décoration, oyo RDC a honoré parcours exceptionnel et à savoir travail, paix, rigueur, na mosala ya bandeko auto poursuivre journaliste na Sénat pour na kosinele bino qui session extraordinaire na niveau ya Sénat et salimaki weekend et leki na bukambami ya président Jean-Michel Samuel Konde bula ndabadite na Christian Kingebe. Sénat asalaki ba de taille na bokambeme ya président Jean-Michel Samalukonde Kenge chambre haute ya parlement ba fongolaki session extraordinaire ordre du jour balobelaki ba texte misatu ezalaki sensible na sécurité économie paix assainissement ya secteur privé boye 126e prorogation yango ezalaki até et ekozwa effet le 1er juillet 2026 pour na ba zone oyo ezwami na insécurité économie générale ezalaki présenté na ministre Marc Ekila ya formation professionnelle na remplacement ya ministre de la justice empêché rapport ya commission ezalaki examiné en huis clos objectif pour na likambo etali vote oyo etali samaki 73 bandimaki moko asabsenaki bato balobaki non bazalaki te boye nyonso wana pour na ko garantir ba richesse ya mboka pe ko profiter nyonso na ba congolais boye secteur privé ya sous-traitance ezalaki corrigé modification ya loi numéro 017/001 ya le 8 février 2017 bit na ngo ezali ko dircir ba règle ya GP ko assainir climat ya ba affaire ko protéger ba entreprise locale libossé ya ba géant adopté na terme non identique ba deux derniers textes oyo yango effilé na commission mixte paritaire de l'é à 24 heures et pesameli bango pour na toilettage bongo na sima promulgation et ko salima na chef de l'état boye séance moko Sénat na bokambemi ya Jean-Michel Samalukonde Kenge ba verrouiller sécurité relance économique congolaise pe ko protéger ba entreprise passage d'offensive ezali confirmé ba texte nyonso mibale ya suka ezali adopté na terme non identique et kotinda na commission mixte paritaire pour na toilettage na délai à 24 heures bongo chef de l'état a ko promulguer yango na séance moko Sénat a frappé makasi na likambo etali sécurité mbongo ya ba congolais ba entreprise congolaise l'une et monani clair pour na ba réforme et salima na lombango pour na ko protéger pe passage en force ezali confirmé au profit ya ba congolais. L'Assemblée nationale Bosimba qui conférence ya ba président et sala qui réunion week-end et l'équipe na souka na yango rapporteur ya Assemblée nationale Jacques Njoli anosaki ouverture ya session extraordinaire ya chambre basse ya parlement bolanda badete nongolongona héritier Mapine. Nasuka conférence de président Oyo Salemaki week-end eleki rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli et Sengekeli annonça qui vendredi 26 juin 2026 ouverture ya session extraordinaire ya chambre basse ya parlement convoqué et paye ya président ya Assemblée nationale honorable Aimé Boji Sangara l'olenge décision numéro 007 ya le 25 juin 2026 na demande ya gouvernement pe na respect à la disposition ya constitution pe ya règlement intérieur conférence ya président et adopté qui avant projet à calendrier ba travaux oyo ezalaki soumis na approbation ya plénière pour na ko lancer officiellement l'activité ya session extraordinaire au total 26 matières yango et ponani pona ordre du jour ba député nationaux ba ko examiner na priorité projet ya loi de finances rectificative destiné pour na ko bongisa budget ya l'état na ba nouvelle réalité économique pe na impératif industrialisation pe lisusu d'exigence ya développement national chambre ba
base akobengama ko se prononcer na ba projet ebele oyo ezali ko autoriser ratification ba accord ya financement local la modernisation ya aéroport ya Luano ba programme ya électrification rurale pe lisusu ba investissement stratégique mosusu pour na ba enveloppe oyo ezali comprise entre 75 na 200 millions de dollars américains. Misala oyo ba kolobela lisusu examen ya loi ya programmation militaire 2024-2028 pe ba texte oyo ezali kolobela projet ya Grand Inga considéré le la pilier stratégique ya politique énergétique pe ya République démocratique du Congo. Rapporteur ya Assemblée nationale abengaki ensemble ba députés nationaux ba participer na première séance plénière où ils allaient prévu lundi 29 juin à partir de 13h et qu'on marquait démarrage effectif ya session extraordinaire oyo. Toujours l'Assemblée nationale, Bosimbake, session extraordinaire et Fongwami le lundi 29 juin et Païwa, puis ba député, ba examina qui peut adopter qui rapport, il y a commission mixte paritaire pour un projet à loi, il y a contenu local na RDC, puis adopter qui le sous projet à loi portant autorisation, il y a état de siège, tout poursuivre journal Nabiso na primature, pour nous signaler bien que vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a Silisa mardi 23 juin, mission économique dans la province de Chouapa pour l'Andaba détail. Vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a Silisa Kibongo, mission naye, mardi 23 juin, pour na oyetali mission économique na province ya Chouapa, na étape ya territoire ya Bokungu. Après 11h, il y a trajet ya Bokungu pour nous rejoindre Yango na canot rapide. Vice-premier ministre atalaki en plaire toute la difficulté ya mobilité ou yo population azali komona état ya impraticabilité avancée ya ba route locale la route nationale numéro 8 PBS significative ya trafic ou yo ezali observé et ezali kotalisa isolement progressif ya ba territoire et belé ya province na tournée ou yo délégation ba kendaki pe na chantier ya construction premier bâtiment ya université ya Bokungu. Vice-premier ministre akutanaki na ba représentante ya Ligue de femmes ya Bokungu pe ya association de femmes maraîchères oyo bazali bongo na une soixantaine d'associations organisation oyo ba présentaki ba besoin na bango ya ba semences améliorées ba équipement agricole pe ba matériel destiné à renforcer production maraîchère locale ba échange elongola ba opérateur économique yango pe ba talisaki faiblesse ya activité économique locale absence ya ba service bancaire ba difficulté ya ba accès na crédit pe lisusu ba contrainte liées na transport pluvial pe lisusu principal moyen oyo ezali komemela bango biloko na région. Occasion wana vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba annonçaki que appui ya liboso ekozala accordé na ba association ba maman maraîchère na nzela ya mise na disposition na bango ya ba semences améliorées pe matériel ya travail. J'ai mis 11 heures pour partir de Boende à Bokungu, mais je tenais à arriver à Bokungu pour me rendre compte de la situation réelle. Il est évident que nous sommes ici dans un territoire où l'activité économique est très faible. Elle est vraiment très faible et cela se manifeste sur le pouvoir d'achat de la population, qui est également faible. Cela se manifeste aussi sur l'état sanitaire de la population. J'ai visité l'hôpital de Bokungu aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'il y a réellement de l'insécurité alimentaire. Mission oyo na province ya Chouapa et permetaki ko confirmer principal défi ya ba territoire et belé ya cuvette centrale oyo ezali kotalisa absence ya ba ressources pe de connexion progressive ya ba marché ba recommandation oyo euti na mission et kosala objet ya travail moko ya consolidation pour na élaboration et action pe ya suivi. Honorable Maotoueni Elias Selema Akita qui composait première pierre naïe on a botongami ya pont na rivière ya Kalamu na quartier Ngafani Bolana. Misala malamu ezanga kate kobota mbuma na yango nzete na nzete ayeba na kanambuma na ye. Honorable Maotoueni Papa Selembao du les responsables azali kokoba se kokoba kosunga bana komini ya Selembao baiba pesaki confiance baiba tindaki na assemblée provinciale boyoka na sima kokire rivière Kalamu bisika na bisika. Honorable Maotoueni azali tango nyonso na souci ya komona bien-être ya bana komini ya Selembao akitaki ye
moko en personne awa toza na quartier babengi Ngafani po na poser première pierre na kotonga pont oyo ekozala likolo ya rivière Kalamu po na relier sud ya Selembao pe ouest ya Selembao afin que population akatisaka na ndenge ya kitoko. Honorable Mao Twene, leader ya commune ya Selembao, papa Selembao azalaki accompagné na ba base na ya parti politique Alliance des Congolais progressistes et autorité morale Jean-Tiningo Bilambaka oyo honorable Mao Twene azali pe cadre munene kuna bangonde ba accompagné qui est sur place tango akomaki esengo ezalaki makasi même ya population environnante ba tondi samaki ne sengo komona ke tango nyonso molobeli na bango azana souci na bango honorable Mao Twene alekaki pe apozaki première pierre pomoko ya plus de 13 mètres et kotongama awa pona kosunga population bazala na esengo ba vivre na kimia ndenge ye moko molobeli ya bana Selembao du les responsables honorable Mao Twene alimboli lelo tojaki malamu ya poser première pierre pona botongi ya pont na rivière Kalamu sima kokire 6 km ya rivière Kalamu année passée banana kimvui diti na long clair de monaki que population na biso so imbule beti bazali na difficulté à retraverser surtout bana classe de barozela timbule kosila tamsi mukolombe aki classe té de monaki eza malamu te musato sala ki ekomela kola ngambo pona biso na mukie toza na ngoto lebino no tokotika population continue ko souffrir boité debo moni biso lelo to ye poser première pierre pour musala ya construction ya pont ya longueur à 13 mètres et largeur il y a 1,5 mètre banda et nous avons profité de l'occasion oyo ko senga na gouvernement central na provincial pas qu'on repenser na babita na biso ya el oyo ko tongela ba mille de berge ndenge tongama na stade côté na Kalamu côté à stade Tata Raphaël et ko sala mutu ya malamu pour la population oyo loko la lobby to kena ki match ni na Portugal oyo nyoko la ba payer belé to profiter de l'occasion yo na esengo toza nango na ambiance toza nango président Fachi okanisa population ya Selembao otongela biso ba mire ebongi po bato yo ba ko vivre paisiblement et sikala bango et puis Selembao ko développer boko ni makina Selembao de toza butaka kana nzela moko 24 novembre à part yango to ana nzela musuti mais au moins ba commune mususu ti ba axe secondaire bato tongela bango lisumu ni biso to sala voilà autre osenga yango wana bosimba pe boyeba ke esengo ezali makasi na bana ya Selembao pamba te pont oyo ya 13 mètres ya longueur et correlié sud na ouest ya commune ya Selembao awa na quartier Ngafani esengo ezali makasi population azali ko beta tolo tango nyonso pe alobi soki honorable Mao Twene te nani lisusu azali te kaka ye moko. Coordonnateur national, il y a dynamique, Judith Soumina Toulouka, Mwanamboka Christian Mabiala, Gimbi Alansaki, grande campagne, il y a collecte du son, mon collègue dimanche 28, Nassias Nabango, Kuna la Gombi, le reportage, Christian Kengele. Sur ces mots, je déclare officiellement ouverte la campagne de collecte de sang organisée par la dynamique Judith Toulouka Soumina. Je vous remercie de votre aimable. Coordonnateur national ya dynamique Judith Toulouka Souminoa Mwanamboka Christian Mabiala Ngimbi bakisela kaye le cerveau blé nde a lancé qui grande campagne ya collecte ya sang yango izalaki lancé dimanche 28 juin 2026 kuna na siège na bango oyo ezwami na commune ya Gombe. Je donne mon sang, je sauve des vies nde mot d'ordre ya dynamique Judith Toulouka Souminoa de GTS na mokuse bosimba kemilulu oyo elekanaki na espoir d'ensemble na kozwa na maloba Madame Liliane Ngalula, déléguée ya programme national ya transfusion sanguine et paiwapi a pesaki merci na initiative ya Asbel Oyo dynamique Judith Toulouka Souminoa pe atalisaki importance ya kopesa makila pe nani akoki kozala donneur na tournaye le cerveau blé coordonnateur national ya dynamique Judith Toulouka Souminoa Christian Mabiala Ngimbi alobaki kopesa makila ezali kopesa une seconde chance na vie ya motomoko pe asukisaki na kolobake initiative Oyo eza na
na cadre ya vision ya son excellence président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a placé vie humaine na centre ya nyonso bongo na sima balekanaki na ba condition nyonso avant ya kopesa makila tour à tour le cerveau blé Christian Mabiala Ngimbi elongo na comité ya dynamique Judith Tuluka Suminwa ndenge kaka balobaki je donne mon sang je sauve des vies na micro ya Info Lingala boyo Kambele a coordonnateur national ya dynamique Judith Tuluka Suminwa ndenge alobi ko pesa makila eza acte d'amour mutu akoki ko poser de manière volontaire lelo tomonaka tokutanaka na nzela na ba accident tokutanaka na kaya ba complication tango ba mama na biso ba botaka bazaka na premier ya makila. Alors sur base ya makambo nyonso wana dynamique na biso a décidé à organiser activité ya boye pona ko pesa makila afin que to sunga to bikisa mwana moko oyo aza anémique mama moko oyo aza na hôpital aza na ba complication ekizo senga makila ndeko na biso moko asali accident ekizo senga makila. Autorité de référence na biso Maman Judith Suminwa Tuluka azali maman oyo aza caractérisée par la solidarité yango wana biso pe tolobaki il faut tout ça la rara lokola maman na biso asalaka bosimba pe boye ke manifestation oyo esalemaki en marge ya journée mondiale ya don bénévole de sang coordonnateur national Christian Mabiala Ngimbi le cerveau blé mosala kitoko de JTS volant ya Fachi. Maman Judith Matiso Compagnie africaine d'aviation CA na mkusa fongo déjà bavol na ya Kinshasa Bunya bonapa. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. Na couleur éducation bosimba qui complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombo ba clôtura qui année scolaire na bango na compte ya cycle maternel bolanda ba détail nango et le monde héritier mapine. Ambiance ezalaki très électrique na complexe scolaire Mama Pemba mokolo ya samedi bosimba pe boyebake ezalaki bongo kosala collation ya bana ya maternelle nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona ebandaki na carnaval epai wapi ba responsable ya complexe scolaire Mama Pemba batambolaki elongo na bana na ba différentes avenues ya commune ya Kisenso ya Matete pe bongo na bongo point de chute ezalaki na siège école et pas wapi rythme ya fanfare loyembo mabina ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bino moko bozali komona prière d'ouverture et salemaki na moko élève ya maternelle pour na kolakisa niveau ya encadrement pe ya enseignement oyo ezali kosalema kuna bongo na sima ezalaki prédication pambate na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu Dieu est notre force Dieu nde azalaka force na bango na makambo nyonso batiaka nanu nzambe liboso après na sima mot de circonstance et pesamaki et pas ya ba responsable bongo botala bino moko démonstration ya bana ba récitation ba poème nyonso elekaki vraiment kitoko awa mwana maternelle a commis alphabet français kobanda na lettre
A kino na lettre Z moninga na ye mosusu aye kotanga ba démonstration oyo ezali kosepelisa ba parents nyonso balobi école ezali kaka moko complexe scolaire Mama Pemba epai wapi bana esengeli batanga bongo na sima eyaki remise ya ba cadeau directeur Redi Basafu aremetaki quelques cadeaux epai ya ba élèves ndenge kaka bozali komona ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous oyo ezali échantillon kasi ba cadeau mosusu lokola ya ba sac epesamaki pe na ba élèves bongo na sima ba photo portrait epesamaki epai ya ba élèves nyonso ya 3e maternelle oyo balongi oyo basilisi cycle na bango ya maternelle na esengo nyonso ezalaki wana quelques parents balobi complexe scolaire Mama Pemba kaka nde yango pamba te bazali ko vivre encadrement moko sérieux ba élève na bango bana na bango bakomi na niveau oyo tokoki kolobela te nyonso wana bazali kopesa kaka merci na honorable Néron Mbungu oyo azali initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba na nyonso ye azali kosala pour encadrement ya bana na bango boyoka ba parents papa naza vraiment na esengo makasi ya komona mwana maternelle na age ya 5 ans akende kokoma alphabet de A à Z akomi batangi yango ye moko na age ya 5 ans antuka klasi mosusu vraiment eza te soki awa te donc bana maternelle baoreside baokoma baalphabet baoloba anglais vraiment nga mwana nga yaki eloko te mais abimi vraiment na formation sengo nange eza makasi na félicité Néron Mbungu na acte oyo asali naa na mingi oloba te parce que naa na esengo ya mwana oza arrestation azokoma alphabet azoloba ngo azokoma ocomprendre donc information eza vraiment ya rito ya sili aujourd'hui baparent na oseka baparent botinda lisu bana botinda baya tika bongo biso okanisaki lokola na macheme tomoni mpenza kitoko boya ebele boya kokomisa na Mama Pemba kitoko makasi bana balobaka français lingala batiki na anglais nyonso na anglais baloba français baloba nyonso kitoko boye directeur Redi Basafu ye pe azwaki maloba pona ko expliquer na ba parents pona année scolaire 2026-2027 billet de vacances oyo epesami biloko nini esengeli ba parents babongisa pona bana na bango ba parents bozali informé botala encadrement pe formation ezali kopesama awa complexe scolaire Mama Pemba 1 ezwami bongo na quartier Likanga na avenue Bantandu numéro 44 toujours na commune ya Kisenso complexe scolaire Mama Pemba 2 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso epai wapi bobongisa ndenge ya kokomisa bana po bazwa formation ya qualité lokola oyo bozali komona awa toza na commune ya Limete précisément na quartier Kingabwa banzela awa ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te boyoka commune ya Limete ezali na avenue monene oyo babengi Kulumba na quartier Kingabwa avenue Kulumba oyo ezali avenue moko très fréquenté bana nyonso ya côté oyo na Kingabwa balekaka na nzela oyo mituka bakumbi moto ezali pe na population vraiment ebele kasi bino moko botala etana yango lelo ezali malamu te meme batu ya makolo oyo balekaka na avenue Kulumba bazangi ndenge ya koleka ndenge kaka bozali komona esika ya kotia likolo ezali te poto na poto meme bawewa awa bazali komona pasi kaka soki osali moindre erreur okwei babeleli yo kabasele bilamba nyonso ebebi okokende mosala to esika mosusu
lisusu ndenge nini population ya quartier Kingabwa na commune ya Limete bazali komile la tango nyonso pe bazali kotuna nani nde akobongisela bango avenue Kulumba ezali kaka avenue Kulumba te ba avenue ebele to ba avenue ya minene na quartier Kingabwa na commune ya Limete oyo nyonso ezalaka fréquenté ezali nango ya kobeba population azali kaka obligé ya kotia makolo na potopoto ezala olati sapatu ezali ya kobeba ozali kokende mosala potopoto etondio na makolo ndeti kaka outi koyiba kasi ozali kobima pona kokende kosala bana ya Kingabwa na commune ya Limete bazali kolela babeleli ba autorité ya mboka botala nanu situation na bango pamba te ba venu nyonso ya minene oyo yango nde permetaka bango bisika bazali babima na route principale ya poilu pona kokende bisika na bisika kasi soki ezali kodemere kaka ya kobeba ekozala malamu te mituka ezokota na ndenge elongobani te bamoto koloba te bongo population atambolaka makolo moyen vraiment ezali te kolela ya bana Kingabwa to banzike ekoyokana na matoi ya ba autorité pona kosala quelque chose enfin ke banzela oyo ebonga. Koti va pezali potopoto kitoko pona bana mikopa ko kumela yango kolela. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kati alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Merci pour la confiance au paix fidélité na balanzinion sur journal peuple na peuple ce qui bosse pela ki na journal ale lobo pesa merci Negor Tingwazala ki bongo na sima ya caméra montage Simama ki na Christian Kengebe ni pe Fabrice Lundombi journal peuple na peuple zaka supervisé par Naemoko héritier mapine binga notre time plaisir ko ya au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA azana sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.